bana papa bana yaya bana leki na bia bisiko bebenga kuna antuka ya buya changer le côté na ye awa bisiko bando mona nga parti par na dala suku na tena koma na DKS net babi na DKS net bo mona bagagi bo mona be mission bo mona be lubi bo mona ba traite bo mona ba artiste na bino to bolingaka na DKS net aïe 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 non ça m'a été bon na keko na kotourne. Abonnez-vous massivement à DKS net bino nyoso lingaka tonto su lo hésité te cloche ya notification yango wana na rouge lolanda ubandina na rouge point alolande cloche one po oyo nyoso kukota ozwaka yango. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Bible za utalisa bishona 17 verset 19. Et ça on a vu son homme qui s'appelle Samuel s'attachera. Là où tu fais de gabo mama, mutu asana ngako. Asana moke. Non ça la bobo mtaleki muninga azate. Tolo wana sio kututa za tolo na za tolo ya njaa ya njambe. Pema wana sio kupema, ezali pema ya njaa ya njambe. Usala kaza minene te. Pesa ngame na bien. Amen papa. Pesa tu ya bien makasi. Amen. Yolo makasi. Lelo ezali lelo tuza kutelemisa mumu ya njambi. Oya kolesa biso bilea molimo santo. Amen. Biso kati na nkolo. Na bisa banguke elonga ngamu na biso esaki ngamu na bango. Amen. Biso ne tozali balongi makolo byango. Mama jamu longa na famille na yo. Amen. Zaka mutu atre. Amen. Mwana zaka banga kate. Amen. Mwana zaka yima kate. Amen. Persévérer. Comme côté ça. Bamela nganjame za mukele basanga za debe. Ebele. Alléluia. Nganjame za mukele basanga za mukele. Esenga yo fokota. Na sabela na frère moko. Frère wana zali langa ya nzembo. Ayiba nzembo ko elengi kotisa mutu balobi kotisa yango. Isa ba respiration. Amen. Amen. Shiko toza kutelema poto ya mamumu na nzabi tutelemi. Amen. Soki toko lingana ya solo. Hallelujah. Toko mona kembo na yawe. Oh kembo kembo. Kembona ya wewe soki toko ya so toko mona kembona amen 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 dans ce palais tous me cuini dans ce palais tous me cuini dans ce palais tous me cuini Tiens c'est. Amen, amen. Amen. Le bas pasteur a sous boudé ba. Pasteur a sous boudé ba. Mama siko na sous boudé ba ngo pona ni. Ona kutani na nza. Na nzambe. Na kutani na nza. Na nzambe. Yaya isa mwa témoignage ya mke isengi kana na. L'homme de Dieu sakola. Nazo ya na nzila na rompwenga ba bandeku. Accident wana ezali accident moko bi batu bakufa ibeli. Mais kasi nzambi asali kaka pongai na zalaki place wana. Mutuka ya mapa. Iza kumema mapa na monga fula. Uyo kanga bien. Uyo kapai. Mutuka ya mapa iza kumema mutuka mapa wapi? Na monga fula. Nuba papa. Bandeku. Ngana ringi na katisa. Sofe mapa suwa zali na kwiti. Na yibiti. Sophia zalaki na nini? Na yibite. Kaka ngamu na ngai. Tango kaka na kaki onode sesi. Nzamba sali grâce. Mutuka ulei totanga ibaluki. 5 pe mort. Ça compter ba oyi katani ba mikoko li mususi panzani. Soki zalaki ngai. Beli wawa ni sawa. Amen amen. Amen. Luba nzambi na biso za bulingu. Nzambi na biso za bulingu. Nzambi na biso za bulingu. Lelo tukute ya na
1 Corinthiens dans le Nouveau Testament ancien. Dans le Nouveau Testament. Papa. Ils ont habité sur le pasteur à tout le monde. Amen, amen. Amen, papa. Malubi tout sunganaka. Yamuna te yarangwa ni. Muta yabina sasa. Asante. Yabina sasa. Asante. Voilà, ils ont un message, il y a patron Josué DKS. Alubaka na bisu tous à la bouli. Bolingo. Ndengi bangu balingana na mama Lor Yongo. Bisu bitu sa nini? Tolingana. Bisu bitu sa nini? Tolingana. Pour la seconde bisu tulingani, lubi bitu koma na Norvège ici ka bangu baza. Bazali. Amen. Amen. 1 Corinthiens T. Corinthiens 1. Papa so maneti papa. Tout qu'est à Josué. Josué chapitre 12. Tout à Matthieu. Hein? Tout à Pasteur préparer matin na ndako. Papa Mathieu yango ndenge. Lubi? Matin va préparer na ndako yo préparer ki. Maman, Mouté izanga tuyo. Oh, papa. Nani wa préféré te? Iza yo papa. Kasitika. Sunga na papa. Ta mo yere zali. Oyo te papa, oyo te. Ubete yango dada ko. Bon, nakanda. Toujours tanga na Psaume. Chapitre 12. Wana suzu Ghana. Verset 3. T. Apocalypse. Papa. Papa. Ando badeke mbiso mo boyboyde comme Ndengi bufana nanda. Nanu ikomila ite bapesi eli pa alubi ya ujali pate ya ulia fufa malili. Nani? bakapala moko le fo malili mais komite ke onye fo malili tele me Siza mateja. Bon. Una hii sabino kina mela Biblia na utia na mtu. naebeka kokanga po. Amen, amen. Amen papa. Lelo tulubaki tami na bisu izali kufa bona ye. Yesu. Kufa bona ye. Yesu papa. Yesu asabu ningu bande kunanga. Muni Yesu. Ayiba kiliwa. Atake mutumo mu ya kepena na polisi alipsi komanda wana bumba ngaya wa bazulukanga. Amen. Mais Yesu atali wana ti. Walubiti. Batu wana baza souffrance. Quelle souffrance. Batu bazo ignorance bangu na bansila. Quelle ignorer. Bazo yenga lukuwa mpepe ya Karine. Mais kanzi na utika batu wana bungte. Na kita na sala nini? Na kufa pona ba. Yango lelu. Biso bibana na nzambi seki tukufa pona ye. Yesu. Ngai pastor na bino ndani na zali boy. Ata na kutani na mani na uyamba ngopona ye. Na Yesu papa mani. Yangwana papa. Zalaka na kundima. Papa kamnya kuja mapa kutia ngono kimi. Kane mapa la kima gamte. Imona inde Yesu kati nanga. Yango kimaki. Amen, amen. Amen ekisa kia. Kama na mwana yote na makamnanga mingi. Uza mungala. Uza ikomi. Papa nazaka mukoma. Iza yambala ya suka. Tuyuka ni? Amen. Kuchara mabunza pia madungani. Papa, sala musala. Hey! Adu basa aganda. Avancer l'homme de Dieu. Ozo gangile. Akwele bibi boy. Ukenda yo pastor Yesu ati mpoli. Mbesi bibi sangasa. Papa. L'homme de Dieu comme ko finga. Kuja la bata. Chemise on a tasombela ikiona chaussure ngate. Ya punda. Isa kubusa. Ajadi ala. Kam no Yesu milanga disani. Papa. Amen, amen. Amen. Tusonga na matia na bisu. Diable aza baluba ani aza Frisé. aza risu. C'est un beau gâteau. Azari. Kasi diable yango baluba bakima baunde ukimila. Pour babu ya kababe sa répétition ya mbuka wana. Diable aza risu. Mwende asali nini? Saturday. Asali nini? Saturday. Ça raison ya receive mako. Yango. Kufa puna Yesu. Ata batubi yo likonga. Yesu kutu batuba yi likonga. Babagina ka yiba so. Ikoti ya nzube. Batei ikoti ya nzube. Mais Yesu atalaki nyoso wana tete muri ba likonga beli. Père. Palinele. Wana Yesu yemu kwa. Asela ba ubulimbisi. Yango lelo bisu nyonso tukukamata decision. Tukufa pona ye. Yesu. Atali we ye na mutu usina pona ye. Yesu amen. Amen, amen. Pesa amen ya bien. Amen. Pesa amen ya kilo. Amen. Pesa amen ya mabundi. Amen. Nuba Yesu aza bien. Yesu aza bien. Nuba Yesu aza bien. Yesu aza bien. Yesu aza bulingu. Yesu aza bolingo. Nuba tukufa pona Yesu na bisu. Yesu aza bien. Yesu aza bulingu. Yesu aza bulingu. Amen, papa. Amen, papa. Amen. Amen.
Samso, ça fait un bon. Oh maman, oh Vanda. Yo la mingi. Oh maman. Kita. Baba ya. Baba ya na bisu bu. Yo na question na. Mam fanda kana nsi. Yo ba ya ba zo lo ba yuzu to sanje. Que Samso, d'abord à garder le chumbo. Vamos. T'as popo. Ize ba. Nana yo. Wana bibi ngaba. Samso, yoka. Nana pasteur. Ate matanga. Yo. Ngana okipe mtu ote okimatanga. Nani ndo yivana ote ezana. Oh, Samso zela. Oh, ngani wa. Oh papa, yo ngana yo kutote. Oh, on the bible. Nani yo? Nani? Ye. Eza ye. Uwa nzambi. Mama lege. Oka. Mama lege yeuza kabla mama. Yo, papa komedi na ya tekeba nako. Yo, viens là. Boka bien. Oh mon Dieu, yo. Nani alinga kufa na Yesu? Akata ekingo kasa. Nani? Yo, Demero. Yo, Mero, les gars, Tellement. Monsieur Bandi mana Zela. Samso Zela. Ndimi po misafi. Akata na kingo kasiko yo. Jenner, kene kuna masasi mama action akufa. Neka boy. Tamulo. Nakata kingo yo. Mama wa. Mama. Ndimile. Jenner action. Yo saba Jacques. Ayana songo bo ngayo ba mate. Butena mokni. Ngala tata te mama te. Yo ba ko Nani? Nesus. Yo, atema. Yo kutu yo. Na ko panzo kakawa. Okay, tama. Sentiment. Yo, Babala Yesu. Uzamu ta sentiment munenga kufa bena bebe bona Yesu. Samso, Wow. tata bango. Allez. On est à Papa, tout ça avec tes chances. Je suis mon travail, je suis mon roi. Vous pouvez bien me voir. Nani Yesu? Yo. Ah. Tu peux pas gagner déjà prêté. Nel pasteur. Boka bien. Nani anekotea lelo? Nanotea. Nanu te puyaza na kosu. Mais yende ko l'église. C'est que Bonimisi papa. Ngai nazana nga pasteur na buite. Ngande ko l'église. Médicament ya kulubaki na kufa pona Yesu. Jamais Yesu si akufa pona nga. Oiza boutique na nga na lesa ka bana nga. Sele lunga na kufi siko bana nga ba boutique na nani. Ata yumoko. Bango ba kufi baza ba martyr. Pasteur ateya na ye mo ka biteya. Olanda ka bit mateya mutsusu za ya bulanda. Soki tulandi bien. Ezabinonde. Bo pepsa msa Yesu. Tu sais bien. Tu sais bien. Zo ton baya boy. Batwa. Basi lisabiso lisusu ya ya bango. Tu te ali ka misa. Yo bina mto. Boya bozala lese. Bozala kimia eloko te. Bozonga na kimia. Balibi buzonga na kimia. So isa bakiti l'église continue. Ma père au bami balé. Faut pas kende parce que baza ba faut pas passer. Maman bien. Vraiment pasta. Ozo ngana le côté ya kapi. Oh ya nani? Escroc.
oya nani yayo yaya nga mpona yesu na ngai na kokoba kanga mbanga na yo oya nani yayo zwa oyo yozela kasi jaka na bible na kati bible oni mama oyo napesi bino komi conseil yayo na mutu mabele omoninga boye jena yoka samsozela monde eza boye bokende koya beglise mosu ya kosambela bato mibale o bandoki o bato te o bapaster te otosuna ngwana nga na mutu mabe ngana okuba kuna bandimi na ngai okuba kuna bandimi na ngai ngatuve kulegeza sika bulanda bana papa bana yaya bana leki na bia bisiko boyebenga kuna antuka ya buya changer le côté na ye awa bisiko bando mona nga parti pala na zala sukuna tena koma na DKS net babi na DKS net bo mona bagagi bo mona be mission bo mona be lubi bo mona ba traite bo mona ba artiste na bino to bolingaka na DKS net ayaya no samba te bo mwende na ket na keko na kotourne. Abonnez-vous massivement na DKS net. Bino nyonso lingaka tonton su lo hésité te. Cloche ya notification yango wana na rouge lolanda ubandi na rouge point alolande cloche wana po oyo nyonso kukota ozwaka yango.